na papa Jacques to go beteli nzambe. Betela nzambe na maboko pe milolo. Pesa moninga na zopene mbote yebisa ye ngola matoyi tika dérangement ba. Amen, hein? Amen. Amen. Nous vendons mon pied, nous tenons temps le balanzambe de côté. Amen. Amen. Nani ako pesa biso thème bateya biso dimanche passé, bakambi ba sauver bino. C'est que biso to yaka na biso kaka to yoki après ce komi a to sani. Ok, moi na okela kela César na biki na ina mwa papier na ye moko sungolo. Ezalaki na verset ni. Zamba pambolo mama. Lelo thème na biso tozo salela pouvoir de la langue. Amen, hein? Capacité ya lolemo. Amen. Amen. Lolemo oyo monaka lokole loko moko songolo. Nde lelo bazotali so lolemo eloko nini salaka. Que c'est ça ebele ya bato ba boma ba vie na bango na lolemo. Ba kabwana na baninga likola lolemo. Ba sala makambo oyo mokili etikala disina mokili na lolemo. Ame bana nzambe. Ba misusu pe bana na bango ba koma modi à cause de lolemo soit ya yo para soit ya papa lek soit mutu moko songolo boy. Amen, hein? Amen. Deto monaki Noé pe bana na ye bazalaki modi à cause nini na lolemo pona nini papa na bango alangwe masanga. Amen, hein? Ndeto moni na kozang tide ya kebo atali ya kebisa bandeko na ye. Amen, hein? Papa la yoka kyango kande mataka sani amodire na nini na lolemo. Or que moi na nzambe ya solo de total sa lelo ndenge ni ko sala lolemo na yo. Ndeto mona ki Jacob pamboli bana na ye na lolemo. Na yebite ndeko kati no sika soko pambola ka pe bana na yo. Ubio modela ka bango. Mo biso to koma e musu mwana salika mo eloko mo pa bembe na yo nyama na yo. Alobi okoko loba. Yo kama tele ko la dimanche ateyaki Matthieu Yesu swalandi ateya Jacques. Amen, hein? Amen. Et ça quand ndenge fait ça meni. Matthieu yoko te dalaki préparer déjà avant. Amen, hein? Donc on a Jacques 3, on a na 5e verset si na 12e verset. Salaka na biki na yo okomaka. Jacques 3 5 à 12. Ndenge tokoleka na Ecclésiaste Mosakoli 10 12 à 14. Amen, hein? Amen. Tozo koma Ecclésiaste 10 12 à 14. Nde tokoleka susu na Matthieu 12 33 37. Amen. Amen. Donc combien? Hein? Nde tokosuki sana Esaïe 55 na 7e verset. Ngola Biblia na yo esiko zwami. Yo muto yaka na Biblia te lukaka mwa biki mwa papier mo boye kuma yango. Soki motangi kuko tanga apesa biso yango. Totelemi poto tanga le bananza. Tangi na kombo na Yesu. Sebongo pe monoko ya moto ezali eloko moko ya moke enza na kati ya nzete kasi sala kama kama nyingi to bane na kombo na Yesu. Na kasola ni lolemo ezali eloko nini ya mukie mais sala kama kambu o aminene na bomo ina yo même vie na yo wana peut-être makambo zo mona peut-être lolemo no moko pe mema
Peut-être yo na baninga moko songolo. Bosolo la kate. Peut-être pona lolemo na yo. Ame bana nzambe. Amen. Ndi balobi na biso eza na ngwe loko amuke. Okomona ngo tolokola. Be balobi yango nde. Ebi misaka makambo minene. Dokiti papa. Okanisa nanu ndenge mwa moto ya moke ekoki kozikisa zamba monene. Monoko ya moto ezali eteni ya nzoto. Emonanaka lokola moto. Yango ebebisaka makambo nyonso ya mokili. Epelaka na moto ya lifelo. Ezikisaka moto kobanda na mbotama na ye tina liwa. Ame bana nzambe. Amen. Mutu mususu abotami ne malamu. Aza pena bien. Famille na bango pesa na malamu. Mais à partir de parole moko yo prononça na bana na yo. Soit na mwana moko songolo. Et même la vie na yo mobimbaki na liwa. Et quand même la vie na yo. Nikola lolemo. Ebele ya batope. Basala bango bien na baninga. Mais lolemo. Lolemo ba ko yebisa biso awa. Lolemo na yo esengele sala ka évangile ya nzambe. Esengele te ya kabatu. Esengele na comportement na lolemo na yo batu ba pousa pene na yo. Mais tozomona ke epai na yo lolemo na yo nde ezopanza. Ame bana nzambe. Or que mo Kristo aza lokola mungwa. Ndenge ba ekoba yebisi biso awa. Mo Kristo sengele za lokola mungwa. Bongo siko mungwa soke zangi na ngwele ngitina nango nini lokola yo mondimi na maloba oyo lobaka na oyo salaka. Peut-être ko panza pe lisanga ya batu akoza munoko. Oye ba ko gérer munoko na yo ti. Balobi na biso monoko eza lokola mbuma alimete ko pelisa awe ke sala nsandi na miteni. Batu bakufi na bandaku pona lolemo. Nde ba yako biso mwana na nzambe sengelo sala lolemo. Oye ba ko sala lolemo na yo. Kuna na matiba kolakisa biso lolenge nini. Makamba mala bate bimaka. Oye bombami na se ya lolemo puisque oyo za na oka na se. Ne yango bimisa. Ni oyo yoza ne lolemo mutezo funda ngo. Ame bana nzana. Amen. A partir ya comportement na yo nde lolemo ndezo funda. Sokto kitina se kuna tokomona papa kita. Bato bazali na mayele ya kusala eti banyama ya ndenge na ndenge ebanda kotiosa bango. Ezala banyama ya zamba bandeki banyoka to bambisi. Kasi moto moko te asi asala ete monoko na ye etiosa ye. Yango ezali eloko moko ya mabe etonda na poison. Tonda na poison. Pele mbakati. Tosalelaka yango mpona kokumisa nzambe. Nkolo mpe tata na biso. Kasi tofingelaka yango mpe lisusu baninga oyo ye asala na ndenge na ye. Kaka na monoko topesaka merci mpe tofingaka bato. Bandeko na ngai. Oyo ezali malamu te. Mais ya elengi ya bololo ebimaka esika moko. Ebimaka esika moko. Bandeko na ngai. Nzete ya fille esi ebota mbuma ya olive. Pe oyo ya vili esi ebota mbuma ya fille. Ndenge moko pe mai ya komela ebimaka esika moko te na mai ya mungu. Ame bana nzambe. Amen. Mwana na nzambe ko bimisaka mabete. Mwana na nzambe ya ndenge nini? Po balobi na biso kuna. Mai ya bolole ko bima esika moko te na mai ya elengi tomelaka. Yo maloba na wana oyo bimisaka. Est-ce que bitalaka pena za mwana na nzambe? Esika osami tuna pena. Est-ce que nga pena na comportement nanga, ne lobeli nanga, ne tamboli nanga. Est-ce que naza pena mwana na nzambe? Yo nde moko pena komitala. Balobi na biso mai ya bololo. Eko bimanzela moko na oyo ya tomelaka te. Monoko oyo bapesa biso poto kumisaka nango nzambe. Me kaka monoko wana soko usani kuna obandi ko fingela ngo moninga. Ame bana nzambe. Ozala beni? Monoko wango esengeli okuti église. Eza na bela batu. Akoko bimaka tine sika aza. Me abima akoma quelque part. Ame bana nzambe. Amen. Omona pena peno est-ce que oyo mo Kristo o mo pakano. Ndozo mona bozo finisa bana na nzambe. Bozo finisa bana na nzambe. Na comportement na biso. Ndebele abatu pe bakimisa baninga meme bana lingomba. Ebele. Lelo na suka na ngonga na yo ndeko. Tozo senga nzamba na bolimi. Na ndenge ya solo. Puisque balobi de vrai de l'Empire en vérité et en esprit. Soko tiango na motema.
ndeko na ngai tozoluka nzambe. C'est pour cela biso bana kana tozomona bolamu na nzambe te mpona nini. Biso moko mpena tofandeli bolamu yango kati na esika tozomona bolamu wana te mpona nini. Tozochange te comportement na biso nde puiske na ezali kuna balobi ke nzambe asanganaka te na masumu. Maloba nini yo olobaka balobi na biso kuna ke teya bango teya bango nyonso babunga nzela. Ame bana nzambe munoko no leo teya osalaka nini ya kotonga. Ame bana nzambe munoko no wana elio teya yango bato okenda kotongela yango bato okenda kofingela yango bato okenda komodira yango bato na munoko no wana. Orke munoko wana esengeli okumisaka nango nzambe. Esengeli okumisaka nango nzambe. Awa koya bandi oyemba oyembi nde ozomona ke nzambe ata oyembi omibambi na mabele mwana na nzambe. Soki obongisi te oyo bazoteya ngano na Biblia 0 sur 0. Soki otiki mabe na yo te nzambe azosela biso atelemi ndenge soki olobaki atelemi pembe na porte azobeta yo na nga tosala nini tofongolele na motema na ndenge solo. Bana nzambe tobongisa lolemo na biso balobi na biso tokumisa na yango nzambe tosalaka evangile na ndenge maloba na ndenge boboto na ye mpona kokondane yo te mene kotalisa yo kaka ne kotalisa yo kaka obibili elobi mpo ngai na mokola suka tosala nini topika ngai na mokola suka topika na différence po ezala na bato bazosalela nzambe na oyo bazosalela nzambe te différence po ezala me ngai na yo soki tokiti na se kuna babandi kotuna kaka avivaka ndenge nini atambolaka ndenge nini. Or balobi ke Yesu alobi ke tozala ndakisa na ye ndakisa na nini na comportement batei chaque jour bazoteya ngai na yo kotobongwana. Nalobaka likambo mete fois esika yo ozokoka te basalaka nini fukama yebisa yango nzambe oyebisa yango nzambe ngai nakoki te pesanga makasi mpona koka esika nalembaka mwana nzambe po tovivre bolamu esengeli kaka totosaka maloba oyo ebimaka butu moi kati no esika. Ame bana nzambe nde tokoleka na Ecclésiaste 10:12-14. Tangi na kombo na ye. Amen. Malobo ya moto ya mayele epesaka ye lokumu. Kasi zoba amisambwisaka ye moko kaka ye moko. Abandaka na maloba ya bozoba te asukisaka na maloba ya bolole. Zoba alobaka mingi alembaka te kasi makambo ekoya nsima moto moko te akoki koyeba yango. Akoyeba yango nani moto akoyebisa te moko te akoki koyebisa ye yango. Moko te akopusana pene na yo. Ame bana nzambe omoi soki ozalaka bolamu na bato amen pekeni likambo moko elinga oyela yo lokola ozalaka malamu na moto akoya kosinyala yo tala boye namoni fo tambola boye namoni fo ozalela boye. Ame bana nzambe na ndenge bisongisongo biso tosalaka te na ndenge bonzambe. Ame bana nzambe na ndenge bonzambe olobela biso zoba alobaka mingi na fingi yo te mama to papa. Ame bana nzambe eza Biblia nga na yo balobi na biso zoba. Amen amen. Zoba koyeba te oyo koyeba esima yo ozolobaka nalobaki na ngaka mpona ozala discernement te orke mwana nzambe esengi ozala na discernement nde yango wana tozopanza na biso baene ezokota à travers langue liloba likambo mosusu ekozala mpe bolamu mais lokola oza motu ya likolo oza na discernement bonzambe te alememeli yo mabe. Ame bana nzambe yango bana na nzambe ya solo esengeli bazalaka nini na discernement bayebake likambo lokola yoki yango te esengeli mpona pusana epai ya moninga nasala nini natalisi na ndenge ya boboto po balobi te bino lolemo oyo ekomema biso meme eketumba bandako ya minene makambo ya minene esalemi ebebi mpe bavi ya bato ebeba kaka mpo na lolemo te bakogere lolemo na biso tolobaka mingi te kasi tokatitika mingi. Mwana nzambe alobaka te eza mpe eloko moko oyo ya motuya bayebisi biso kati no esika nga na yo
esengeli osalaka nini osalaka na molimo ya discernement oyeba nini nangi naloba meme bible yango moko yebisi biso soki obimeli biso liloba basala baloba nini amen toyebi te elingi oloba fo kanisa likambo ena kolobelanga moninga ekosala ye ndenge nini likambo nangi naloba ntango na koloba yango epai na ye ekosala ye nini yo posa motu peut-être loba yo olingi oloba peut-être yo ozomonango malamu okanisaki yango te beti kaka pa na ye azoki ndenge alobi nanga boye vraiment rien ale ene ekoti na motema yo na etikira randi eske nzambe akovanda kati na bino nzambe akovanda te puisque nzambe aliboso alobake biso ava na biso esenge tozala na bolingo bolingo euta wapi na badiscernement na kovanda malamu eske motu oyo pena bosolaka ne te eske bolingo eza te ame bana nzambe namoni ke toke kimia tosalelaka yango amen mais sikoyo liloba na nzambe eza lokola marton etayaka vi ya mwana moto ame bana nzambe soko kutani na liloba oyo osalelaka il faut betela nzambe wana maboko puisque nzambe aye pena po adroitir vi na yo po bika ame bana nzambe betela nzambe na maboko mpe milolo mwana nzambe osalelaka nakasi témoignage ya papa bikomba ayebisanga makambo yaba naosala mokongosoki naofuta yango yango echange vi na ye ame bana nzambe yo nanga mpe lelo tofuti liloba oyo tochange vi na biso lelo mote ame bana nzambe me makambo oyo yaba nakosala yango wana kaka oyo akenda kokuta soki ezalaki ngai na mbele osili kaka ye sika kanaki ngai ame bana nzambe non wana bana nzambe tokanaka mokiti tobimisa yango kuna totoya pa ya bino nga na yo mpe tozokomiteya meme nga moko soki nasalela yango mpona comprendre liloba oyo eye mpo na ngai ame bana nzambe mwana na nzambe asolo soki ayoki atiaka na moto na mpe asalelaka ame bana nzambe nde tokoleka na Matthieu 12, 33 à 37 etiaki na kombo na ye soki bokoni nzete ya malamu okozwa mbuma malamu ya malamu soki bokoni nzete ya mabe okozwa mbuma mabe pamba te bayebaka nzete na mbuma na yango bino banyoka lokola bozali bato mabe ndenge nini bokoki koloba makambo ya malonga moto nyonso abimisaka makambo oyo etondi na motema na ye donc comportement na pena yango wana moto malamu abimisaka makambo ya malamu oyo ezali na motema na ye moto mabe abimisaka makambo ya mabe oyo ezali na motema na ye nalobi na bino mokolo nzambe akokata makambo ya bato akosambisa bango mpona maloba nyonso ya pambapamba oyo ebimaka na minoko na bango maloba na yo nde moto ekolongisa yo to ekokwisa yo ame bana nzambe amen nakasi leza clair balobi na biso boye omoni makambo oyo ngano tosala yango nde kolongisa biso yango esala nini ekokweyisa biso mokolo suka peut-être yo moninga na yo osala likambo atikala na likambo moko bosongolo na motema me yo obeta yango kara peut-être tutasenga mpe bolimbiso boya na yo ame bana nzambe aya pena alobaki alimbisanga na likambo aza na responsabilité rien me kaka maloba oyo olobaka nzela wana mokolo yango ya suka yango esala nini yango ekolongisa yo yango mpe ekokweyisa yo kaka maloba no wana bana nzambe tozala bana na nzambe ya solo mpo tobénéficie bolamu na nzambe tozala motema ya koyoka mpe ya kobomba yango ngai nalobaka meme témoignage na ngai ame bana nzambe amen libota na ngai oyo bayebi nga so bamoni nga lelo batalaka nga balobaka nzambe akumisama ame bana nzambe jacques owapi me nzambe a travers mowumbu na ye sami lukawa abendi nga mpe nzambe ataye nga azotaye nga na makambo nyonso mama na biso na dino wana amona makambo me lelo oyo nzambe azotaye nga moke azalaki mukakanda bitumba donc soki otali ke no
Mais même bandeko na ngai so batali balabaka pasteur wana nzamba pambola epena asa encadreur po so katalinga epeta yokaka mususu o wana yaka wana ye auti bakongo ye epeli baipse yo komona yete yoka bana na église ya sala kuna na kati akija ye pena yo kata oke o bani osale bori rien ka ndimite fona mona ye ame bana nzana mona ni azotala témoignage à bolamu on nzambe azosala puna ni nazondima makambo on nzambe azoteyanga butu moyi soki na yoki liloba na nzambe navandi likambo nasalelaka yango ame bana nzambe te namoni funa tika yango so nakoki te lobi nazongelango nayebisa nzambe sunga ngai naza momuna nakokoka te nga moko sunganga na nzela molimo no mosana epesanga makasi naboya mabe wana puisque kombo na ye tomboma na nzela na ngai eske lelo mpe yo kobeta libonde na nzambe atombola kombo na ye na nzela na yo ame bana nzambe eske mutu moko mpe nakobeta mtolo keno nzambe akotomboma na nzela kombo na yo ame bana nzambe nzambe akotomboma na nzela na yo mokili te atoli mpe balobiki te mutu wana ndenge azalaka boye mutu pamba mpe donc kutu nga na bana okanisaki makasi nde vi ame bana nzambe nga bana okanisaki litumba nde vi peut-être soki nazupasi na obunda do nasa makambo moko oyo eza yango nini te ya mokili namona yango neti vi nadanse ame bana nzambe orke bato oyo baza na bonzambe ti bazotala motu oyo fi na ye ai yo batala yo pena ame bana nzambe mais nga moko na bana mimona rien no eza normal namona yango normal nazomona yango mpena normal eza nini mais kovanda na mosali na nzambe malembe nazoyoka liloba mpe nazosalela yango malembe nalobi teke nakoka ame bana nzambe mais eza na bakelke chose oyo bato ya mokili mpe bazomona ke azalaki boye te bamisu mpe bakumisa nzambe atombama na nzela na yo fami nanga balobaka mpena ke te nzambe wana aza nzambe so nano betolo masolo wana oyo avi nanga ntina komi boye nakasi tokolala oyo ezalaka témoignage ya monene mpona nini yo te ame bana nzambe yo mpe esengeli osala efort wana tokoka na biso te me nzambe wana akopesa biso makasi mpo oteyeli yango volonté ame bana nzambe toleki na ezali 55 etangi na kombo na yesu bato nyonso ya mabe batika mabe na bango bato ya mogulu batika makanisi na bango wana bango nyonso bazongela yawe tozongela nzambe wana pamba te ye oyokela bango mawa mpe akoyinisa bango nzambe aza nzambe ya mawa ata oza na makambo oyo osala omona ke vraiment namonaka ndenge na kopusana epai na nzambe te ame bana nzambe mais epai na nzambe akoyokela biso mawa isifika okomprendre ke no antuka na tiki décision wana nde yango eza base epai na nzambe ya kotika mabe wana oyo bona osala ya kotika mabe wana epai na nzambe ngai nakoki te yo moko sunga ngai nzambe akosunga yo nzambe asa afongoli maboko nde polele mpona kozela ngai na yo tozalaki boye te tozalaki bana mike tozokende kokanisa te ke kolala kolamuka eza bititre ndenge mokili yoba non nzambe na lola likambo nyonso eza na ngonga na yango peut-être yo ngonga oyo apesi oyoka liloba oyo mosusu mpe ayoki yango te ma aza na posa nango ayoka mosusu aza na posa nango ayoka me yo ngolu pene epesameli yo mpo oyoka liloba wana nozosabote yango nde tozomona to tika vraiment kana wana tozoyoka yango kana me biso moko toza kati na kana tozobénéficie te me moto mosusu aye kaka papa nini atie likia wana atie likia moko mosusu papa ayebisi ngai Jacques po vivre bolamu na nzambe komesana na ngai te ame bana nzambe oyebi komesana eza nini peut-être omonaka papa tozalaka na papa André tokendaka na biso na yebi papa André akendaka bilanga tokendaka ndenge yango tobietaka mosusu mosusu mpe tolie tokenda mesani
Nzambe bamesanaka na ete. Epai na Nzambe, il faut tia sérieux. Tia sérieux epai na Nzambe. Nzambe akoyeba kopambola yo. Ame bana Nzambe. Est-ce que ça na mutu moko akokongola motema na kimesika? Ame bana Nzambe. Eza na mutu moko akozwa décision ya kotika mabe lelo. Amen. Soki oza na posa kotika mabe.